Fidèle Story na Kinshasa. Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Ba fidèle na ba fidèle na nyonso. Fidèle Story yango yo bozota la te. Bozota la te. Toye lisusu na deuxième partie. Il y a film Nabiso, Docteur Yabolingo, Runo, Docteur Yabolingo, film Oyo, Bandeko Ebele, Babengaki, Etalami Mokili Mobimba, Bana Poto, Kinshasa, Brazzaville. Merci Nabino Baeban, Sobozali Kolanda Biso, chaque jour, na 15h juste, rediffusion, na 21h, na miel télévision. Merci Nabino Baeban, surtout Bozali Kokomela Biso. Merci à Rovia Fidé di Makese, mère à Palais Kolobor, Fidé Diane à solo. Film Oyo Eza Kitoko, film Oyo Eza Gou, ba Fidé Diane. Docteur Yabolingo yango yo deuxième partie bobengaki bolukaki pona koza film Oyo bokota na YouTube na biso bo s'abonner na chaîne YouTube na biso yango wana liboso ya télévision na bino Fidèle di Mauvais TV pona koza ba intégralité Runo Docteur Yabolingo film Oyo eningisi Kinshasa Runo Docteur Yabolingo donc na minute onengo za bongo oyo kosenga penda conseil ya bolingo hein donc oyo penda kosenga conseil bolingo papa mama pesa nga mbongo nanga madame kende na age no za age bolingo te kende na sungi yo penza yaka yo za na classe nini olo luka classe yo zo luka bolingo ba pesa conseil ya bolingo na age no vraiment za nangoyo hein ozoluka kaka mibali ba pe so conseil à bolingo donc ozalo na si na même pas 18 même pas 20,000 déception oluka ba conseil bongo soko komi na 50 ans bongo komi na 45 ans ozo ba déception ndenge nini ozo mna baba so ba sala sonne ba parents na bango ba parents bazoti na bino na classe donc ande bino bezo kende bolingo nazo comprendre bino te le reste na vanda pona pesa ba conseil à buzoba to bena pesa ne ba conseil à solo le surveillant ka film Oyo Eza Kitoko patron na nano ayete na ebite soki ozo zenani na yebi ko silikate na sikate pona nini na oyebi ngate olobaki ko zoluka patron ngate mais moto la kisenga bisenga ta kuta mwana moto moka mukuse nakasaki mama moka munene mama moka munene mama munene azate soko ko vanda wana te okei na pesa sumbongo ozolo banini na kina pesa mbongo ya oyo pesa ki de se expirer mususu na lobby conseil na pesa ki okenga na za patron oyo ka kinga te za conseil te donc il faut na bakisa mbongo mususu soki obo etalinga te nzambe o pardon nalingi bato babetanga mabakute nalingi bato babetanga mabakute yebisanga mosu na salio nini mwasi nanga zoyi bakambo nanga pona pesa mbali mususu mais ça simple soki mosu na zoyi bambongo na yo sangisa mibali bongisa mibali no surtout bongisa bango tinda bango pa mosi na yo apesa bango mbongo na ba ko pesa kayo okoza na kosango ndenge nini na zamibali babeta mos na lobi teke babeta ye na lobi teke babeta mos na yo na lobi ke yonde zwa mibali loko ya azopesa mibali mbongo sangisa mibali tinda mibali pa na ye tanga azopesa bango mbongo ya zoyibe pa na yo mibali na bazozongisela yo yango wana nde loko na zoyibisa yo kende sala yango moka mwasi na yo azolinga kopesa mibali mosu mbongo ezolakisa kazo tricher yo Maman, cause la possible teo.
et que ça possibilité na kende kende conseil na ko pe soka yangwana soko ke izo ba papier o kabulila batu Rundo docteur ya bolingo tolanda film oyo zagu yo penda okanisi na conseil na ko pesa yo moi ça zo ko sa yo zo pesa mbali mosumbongo zom kaka mbali mosusu wana sangisa bango bakende balinga mwasi na yo taka banda koyibaka yo mbongo ale yo pe siko osa nini ozo récupérer mbongo wana opesa bango ba pourcentage Runo papa na bino aza kuna langwe papa na bino langwe kuna kende kozwa yo eza nini nango ozoganga pona nini eza problème na yo papa bino aza kuna o na yebi sio déjà o papa no aza kuna kende kozwa ya langwe alali kuna Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout ba fidèlian na ba fidèlian nyonso Fidèle Story yango yo bozota lato Bozota Laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Merci. A servi fidèle de la basketteuse, la fille à papa. Merci Nabaïban surtout Bozali Kolanda biso na Goma. Merci Nabaïban so Boza Kolanda biso na Lubumbashi. Merci Naba Congo Bandundu Congo Central. Merci Nambanda Kambujimai. Film auto dédié yango na Bukavu. Film auto dédié yango na Kindu. Film auto dédié yango na Uvira. Film auto dédié yango na bafar de seigneur so baso bundela mboka. Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota la tenue nango. Mais c'est tellement Runo. Et là on est au sako yakawa. Oyakawa kola la kawa. Et là on est nango nezo sake. Yo yakola la kawa. Est-ce que ozo mona o zambeto? Est-ce que o zambeto? Oye susu pona ko tsanga makelele. Na ko tio makelele te. Na eka kapo bato ne bazoloba so za pona bato te mena ko ya te po buzoba no eleki papa oh mwana nga mwasi telema omeli partout mais ande ko ya kulala telema papa telema papa na lobi telema tokende papa na yo zo ba wazola la kala kawa bopesanga mbongo ya place oyo mbongo nini olingo sala nini yebi ngate mokolo pango nga mwana ye yo ozali boma mokolo pango yo yebi ye ozali boma donc oyo eza ndako ya okote eso koya za tata na yo olingo lo bani na koyo naza mwa liboso koyo oza zoba oza vraiment zoba oza moyibi ya danya dege pe ya salite olingi benda escroquer biso okosa biso ke biso tebe kote yo longwawa keba na komete eloko ekozwa yo keba nga na yebi okoyo oko aza moto papa tika koloba na yo operde énergie tika nga na lobela ye mwana oyo ayaka awa kotianga makele soki nalali ayaka botolanga mbongo ayaka zwi nyonso tu naza nango alobaka aza mwana okwa bota mwana lokola yo ya moyibi tapatikala bisa yo bopesanga mbongo so bopesanga mbongo te bokozwanga mabe bokolongwa te tata zoba na yo lingo osala wana komeka ngo epa na nga te mekango na bato mosusu nga na yebi mokolo pango na bana ye nyonso tu mwana ye ya docteur mwana ye ya monganga mwana ye ya avocat yoza mwana ya ndenge nini papa tema tokende voilà olingi na beto libanga oyo
donc olina bengo beto libanga oyo oza moyibi ayiba nga tikana beto libanga aboto la ngambongo na ngane sotu na bambo libanga ozoba moyibi mwana makangu filme oyo eza kitoko ba fidèles na ba fidèles filme oyo eza gu fidèle d'histoire yango yo ba fidèles bozotala te agence immobilière Kinoane business epai na ye moko le PDG Kinoane balabala Kelly Bonheur agence immobilière solo oyo eyebana esala kombo awa na ba République démocratique du Congo olingo somba lopango na yo olingo somba terrain villa olingo futela na appartement benga agence immobilier Kinoane business agence immobilier Kinoane business zomi na commune ya Bandal quartier Molar avenue Kimbondo 392 le président PDG Kinoane balabala Kelly Bonheur mwana na ngai garçon wana za moyibi ayaka chaque fois yekoyibanga ayaka chaque fois soki nalala yekobotola nga mbongo papa esoko otika makambo ozoloba te papa pona nini kaka yo zolangwaka pour nini yo moko zo détruire vie na yo vraiment boye penda yo moko penda na âge na yo bapara lokola yo bazobunda mpona bana bango mwana ngai papa tika na loba ngai pendani ofutaka ndako ngai na osala nyonso na obunda na azosala nyonso pour que yo papa nango zala malamu sikoyo bilamba na yo ngamo na osala sikoyo eloko nini yo soluka na masanga ozoluka nini juste vraiment na masanga papa yebisa ngai masanga ozomela pe soki olangwe okolala na place wana jour bakoboma yo mwana ngai kosilika te na ko changer kosilika na ko changer oko changer oui na ko changer donc miko surtout ka ozolo baka même phrase même hymne national na lembi yango na ko changer papa mwana ngai na yebisio mbalo penda ndongo zunga bona mabele wana na ko changer okomona penda ke na changer na kozwa musala ya bien na sala na bokola yo en tout cas ko la content na ngai limbisa ngai vraiment na o changer mwana ngai ya mwasi na ko changer papa changer ozo kisanga soni oyebi ke voisine de moto ko ebisanga ke yo lali kuna tasi ko niveau solo zo kisanga voisine oui voisine ko ebisanga ke ba moni yo kuna olali kuna penda ko ebisanga pe esali soni penda papa ngayo moninga vraiment na lali nzambi na la kio pena mwana nga na changer moko mbaba komona nga tesika na zolangwa na la kio na changer nimela ngai runo mwana nga mwasi nimela ngai na changer na komela sute okay tokeno na ndako tokota nakata ndako filme oyo eza kitoko filme oyo ezagu ba fidèles na ba fidèles na nyonso oyo azoboma eto peni na lekota kuna alemata kuna yo zoba runo dossier mosusu yango yo yo bato bazoyati bato bazoyati yango mibali babongwani to peni nango depuis navandaki ya depuis tongo ti 10 heures bato bazoyate nzambe otindelanga bato nzambe pardon dana defi biloko neye to defaki pa ba mama maleo soko ye na musala mama leo akala mingi ta ko ya koluka mbongo na ye soka kuti mbongo te na sabwe ba mama ya zigida ba mama ya gambela ba mama ya bawenze nyoso ya Kinshasa ba mama bakoma nano akomi adefi gobele ati adefi mapa adefi malewa
na pesi bilombote boye malamu na sunga ona nini Runo docteur ya bolingo ni nango ekomi ni nango boye osala accident non mais tala mundo ko dayo tala eta matama na yo ni nango vume komeli yo yebisanga ni nango ekomeli yo Nzambe sunganga yo lobana no mabel naza docteur ya bolingo na bongisaka mitema mitemo ebukani mitemo bazo nyokola soko yepa nango koza solution naza awa pona yango kobanga te yebisanga pardon yebisanga nde problème madame tikolela oui oui nayebi ki oza docteur ya bolingo sunga ngai pesa mbongo nano yebisanga pesa mbongo yebisanga nano nini yango eleki yebisanga nano nazwi deja mbongo yebisanga problème eza nini yiloba nazoyoka yo chéri na ngai chéri na nga moto abeti nga boyo chéri na yo donc chéri na abeti yo boye oui oh nalingaka bolingo na nga makasi alingaka nga pe donc otikali mpenza abeti yo mpo osala eloko te olokota ta libanga to bambi ete nakosala yango te akoboma ngai yo soki nasala yango soki nalokotika libanga ezwi ye kanga munoko tika koloba biloba loba tika makambo ozoloba wana bozalaka bakizengi boye mpo na nini mobali mpenza azwi courage abeta yo boye okolokota ta nzete obamba ye te otiki ye mpenza opesi ye matama atuti yo tami tokomi lokola accident ya train tiko oye ozolelalela mobali na nga sheri na nga abeti nga ozazoba otali ependa na miso opesi litama anundoli yo ngai ye siko na osala nini yebisanga mpe ozobisanga kolingaka ye yo ozolinga ye ata soki napesi yo siko conseil okosala yango te parce que olobi olingaka ye makasi nkenda beto lisusu mpo conseil na kopesi okosalela te olobi kolingaka ye makasi moyo bete libanga ezalaki te olela ye me moto olela ye wana ndundoli yo oh yaya na okokotika ete o yo pesanga conseil comprendre nga na sala nini ok conseil na kopesa yo na minute oyo ezali ki olingake makasi soko loko olingake makasi Victoria olingaka mbali no makasi donc mwana peso conseil eza te parce que conseil na kopesa awa okosala no yango te donc sikoyo nakosa ndenge nini pardon sunganga koboya te pardon yaya eza mapasi shirango nazaka wapi aza na ndako aza na avenue wana deuxième avenue na numéro 4 conseil na opesa sangisa mibali baya na bambeli na banzete babeta mobali na yo babete sérieusement na misu na yo penda bakangi basinga babeti ye ayoka ndenge nini yaso beta yo babeta ye te ba embrasser ye oza zoba bakende kuna ba embrasser ye nazo mamba ko beta yo le tema bolingo kota makasi ozobanga tika babeta ye ayoka pe ndinga beta kiyo tika mibali sangisa ba mibali babeta ye penda ba boxer ye babete sérieusement est-ce que fonctionne bien maman et que fonctionne bien kende salango kende nazo kena salango nzamba pambola yo kende sangisa lokamba nazo betaka yo lukela ye bakuluna sangisa bango babeta ye asanti penda ndenge ba frappaka ndenge betaka yo ka douleur film oyo eza kitoko ba fidedian film oyo eza gu docteur ya bolingo Runo alobi Runo docteur ya bolingo Runo mutu nanga ya kati mutu nanga ya kala Runo
namoni mda uza bien. Oui, naza bien nongo zomona. Runo, naza na pas problème. Na lingo pe sanga ba conseil. Mais naza na mbongo te. Problème ezate. Okoko kende. Okoko kende tika kiti nanga video za na mbongo te. Na kende. Yoka. Runo. Mobile nanga madame pardon telema na kiti kende oza na mbongo te telema kende ayo eza bato bayaka baba loba pesi mbongo pardon telema ko no zala calme dala calme est-ce que naza ka mutu moko na zaka na mbongo te so naza ngolelo te esa nini mama pesa mbongo yo penda olingi mbongo pesa mbongo madame pesa mbongo ozolo bisanga bonene nazolia zela zana pesa mbongo olingi mbongo makasi bopona nini yoko pesa moto conseil ofelete kaka mbongo Runo mbongo combien zwa yango wana na pesa 10,000 to solo la sikoyo mobali nanga za na mbongo na pesa kanga mbongo te na ebite pona nini apesa kanga mbongo te nazo ebate na sala nini no mobali nanga ta stangi ba million ata za na ba dollar ata za na ba euro apesa ngati Runo sunga ngai ozo kanisa na sala nini olobi ke mobile of maza mbongo ebele oui azana mbongo ebele mais apesa ka te oui azo pesa te oui apesa ka ngate donc ozo kanisa ke za problème yo ozo kanisa ke okoma Saint-Marie na ndenge nini mais olobi ke azana mbongo ebele oui azana mbongo ebele donc mais yo za mos na ye mais kende yiba mbongo na ye so ozo pesa te yiba ye yiba mobali azopesa mbongo te zwa na pantalon yiba papa mama kende luka azopesa mbongo te soko monika mbongo na pantalon yo yiba kaka tia la poche kende atuna yo te soko tuyebisa yo zaka na mbongo te mama kende yebisa ye apesa mbongo soki aboyi considérer que azala mbongo te yoko daka na ba patron yiba tanga ko tuna yo yoko ebiseka ke ozaka na mbongo te sko mbongo ba yibi ba oti wapi kende sala bongo kende kata pantalon na ye pantalon ne soto ala taka kata ngozwa sizo kata ba pantalon na ye mbongo ekoyaka so ate mbongo ekoye yo lokoti conseil yango wana déjà ida malamu eza mida malamu na ebini na kosala Runo pona conseil amuke opesinga wana na kopesa cadeau sino zimbongo wana mama kende na peso de conseil na kende na peso conseil mais sala keba o tango kobeta makunda kotanga kombo na ngate o tena mbongo amuke opesinga eza teke baya kotanga makelele awa kende yibaka mbongo ebele yazaka na mbongo te mbongo azaloka zaka na mbongo te yo yiba ka komona na poche ya tango koza mbongo wana ya kopesa ba pourcentage nanga na ko ya kopesa yo Runo biloko neza kitoko solo kitoko ya kamoni na problème na dukuting nanga ili kamoni na biloko nanga kende na se pesa conseil yo kotala biloko yo polo alo koso oliaka na bato te Runo Runo docteur bolingo akabaka te merci Runo pour la conseil Runo docteur ya bolingo Runo ayebisi alobi mobana lokola zaka la mbongo te akabelaka mbongo te yo senga ye mbongo soka boyi kende kaka na ba pantalon na ba valise na ye yiba mbongo tanga kotuna yo yebisa yo zalaka la mbongo te mbongo ozoluka eza na otiango wapi ozu yango wapi Runo docteur ya bolingo film oyo eza kitoko bafide bien film oyo eza goût tolanda film oyo Nabokebi Nyonso avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment 1 Papa Junior pardon pesanga mbongo nakeli na zana lamba mbongo nini yo zoluka yo moninga mbongo mena mono zotanga mbongo no
na mono tokolete hein tokosala le côté donc tosali 3 jours ango tozolamba te nozotanga mbongo pesanga mbongo eza na mbongo te mbongo eza te wi tikana biso ke mbongo oyo ozomona oyo eza mbongo bato basimbisinga mokolo mbongo azozela abenga 4 appel manqué yango na bimisi bongo na compte na mbongo ndo ozomona bongo naza ta na mbongo kopesa moto mbongo mosusu mbongo eza yanga te eza nango ya ngai te naza ta na sanfa te kutu mokolo mbongo wana aza zombi mutu mabe na jurido ya yo te naza mbongo te o tala omoni kuna kati ya ndako fufu elalaki 3 jours wana lamba yango longola bapembe wana tiango na mai kele ba voisine kuna na ngambo yebisa peso fufu ya 1000 francs tango na kozonga na bapeso 1000 francs kende lamba fufu dona lamba bongo donc yoza na mbongo te Papa Junior oza na mbongo te ok na comprendre ke mbongo eza te problème eza te ma maman film oyo epesa bino mayele pa Junior omoni sizo oyo nakosiliso mayele Runo docteur ya bolingo apesinga deja ba stratégie sali bébé ninango nanango ayambaki na téléphone appel oui olobi oui hein est-ce que vous avez naza zoba bébé ni nango zoloba téléphone a sonné moi ça yambi téléphone na téléphone na yo oh bébé peut-être téléphone a na charge donc téléphone à charge depuis que yo monte téléphone à charge na ko téléphone na za mutu batterie ko aussi là donc nazo comprendre oti depuis journée courir zanga awa depuis na musana yo courir zalate bébé c'est bon tika kota makelele ezaka peut-être na taki na charge ya en face donc charge en face donc charge en face yo sur téléphone yo tina charge en face pe na charge en face na mutonga charge zaka mona mwasi donc nazo comprendre oti hein ozo kosa ngai penda boye oh bébé nazo kosa yo te ezaka querer mwana moso na sala na cabine wana za respecter azo yambaka ba téléphone na batu donc eza vraiment stupide pona yo eza yoka keba na okebisa yo oyo so lukoko sisango keba tika na avertir yo mbala sima ona koyoka mosi na téléphone na yo tupe na moni okoyebanga bébé ok papa tiki téléphone na cabine mona basi ayambi papa bino pe lokote leka Runo docteur ya bolingo couple mosusu yango yo Runo yeyo docteur ya bolingo bwana mosi azobongisa mabala oh Vicky okomi kitoko ozo mapenda beauté okondima te ozo ba jour na yaka pa na yo wana okonseya kinga tango bana bana baye ba beti mobali nanga ba tutie ba vimbise lokola nga omoni na yebisa kiyo yoka ba conseil nanga za kitoko omoni tango na pesa ko conseil omoni ke simbi moi siko simbi ya ba beti leo za bongo na ko sombele ba kisi ye paza ya kozoka oui yoka naningi to solelo moko pardon lokola e marché mema bato mosusu lokola consonne simi mema bato suwi na komema bango mema bango naza na posa ya bato yaya yo za docteur bolingo yaya memelanga bato baya nasunga mboka ngesa bango baya na pesa bango ba conseil ya bolingo baya vraiment ebe nazala ba idea malamu baya oh Runo docteur ya bolingo Runo bayo na koelo bato Runo docteur ya bolingo yeyo azo pesa ba conseil zo simba Runo film oyo eza kitoko docteur ya bolingo naza ma fatigué na chérie nanga donc mobali nanga momo so sotra ka jipa mukusa zo résister te hein yaya
ozo ganga pona nini so mobana azo mona basi bazo ata bajipa mikuse yo pe la tele jipa mukuse oza ko s'inquiéter pour nini ngala za sert en Christ sert en Christ yango bazo botola ka bino mibali bongo o sert en Christ roba mulai mobala tale amone loko ba mukuse mais na ko sala ta ndenge ni pasteur akomona pasteur ya ko consoler yout pasteur ya ko consoler ya pesa soulagement kende lokola mbani na yo azolanda bafia bajipa mukuse yo pe latele bakupia mukuse lata bajipa mukuse bongisa place olongola eloko olati wana ezipio mabele nyonso tika mo banzela wana ntango azoyamona ka oza sexy akotika kotala bana basolo oza kitoko makasi mais pesa ngai 50 000 conseil na yo eza makasi runo na peso da 20 000 mais 20 000 ekoka te na peso conseil ya makasi na kosala nyonso runo mais pesa nga conseil ya malamu pesa nga mbongo mususu mpona bakisa conseil mususu na kosala nyonso runo na kobakisa mbongo 30 000 yango oyo omoni affaire oyo eza risque donc ozomona ke mobali moko boye oyo aza na buzoba nga na pesa yo conseil okende kolongola buzoba neza facilité kende kota na telefone ya mbali na yo si pour numéro sto mbali nakoka te o kende akobeta ngai soki na sikme banimero ya mibali mais ozolinga nasala nini azopesa baconseil ozomona oka mabe supprime banimero sto mbasi na kati ya telefone na ye mpela ata bajipa mikuse oza sike komarche mais komarche ok o runo ala kozwa conseil bayebisi ye mobali na nga azolanda bajipa mikuse yebisi ye mama longola barobe lokola bata branam lokola bata tata onda elata bajipa mikuse mombalo alobaki akomela su te alobaki akomela su te papa alobaki akomela te me aza te donc nazomona kaka yake omela tala air oyo tala climat oyo donc azala komela kuna akoya awa alangwe ube alali na place wana naza sir benake papa sa langwe pe alali na mbeto na ye wana ya balabala papa vraiment ko changer te olakaki nga awa ke yo komela su te metala air oyo oza te papa vraiment nasala nini nalongwa na mboko to pe nasala nini vraiment osala nga bongo mpona nini vraiment mpo nini koletanga soni boye tokotala problème eza te runo bandeko na ngai baconseil ya runo esunga mwana mwasi moko azolanda filme oyo papa runo koko nana zawa merci na bafidede nyonso tu ya Brazzaville bafidede ya Ngamakoso ya tala ngai ya petit chose papa nini nango ozobeta porte makasi boni nango natuna question moko babetize nini osala kuna betize nini nango betize nini betize yango nini kuna donc nini nango kuna ozotia kuna eza bêtise te eza place nanga musala eza bêtise te eza de place ya musala oui place nanga musala yo senge permission pa nani nga mokolo pango permission nini mpona kotia mesa kuna na espace wana nakosenga permission mpona nini eza place moko eza vide na lopango ese nakotia mesa te ntango bato bafandaka na mapango bazwima keke pa moko batie mesa po bazwa mpepe mabe eza wapi nazofutelaka awa donc mpona tia mesa po keke pa na kati ya lopango ifala senga permission papa ese omoni yango chambre to mpe studio ya kelenge na kota na pesi garantie te ezaka espace ya vide eza zoba mpenza sala mpenza effort kende oza zoba olongola biloko na papa pardon tu kwa mbetenga yo kana ebisa yo eloko wana na eloko wana avo banda kosala fo futanga mbongo papa naza na mbongo akopesa yo te papa na banda kofuta kana place wana na kopesa yo te boya alinga violenga ngoko tala kasa ndako lingo violenga ulinga kofuna sikola la police kolingo o metanga o violenga keba yo lingo so bokonzi na kata ndako nanga o banda ba business
papa na lobi na sale le côté ezaka mesa na yambaka ba minanga ya mabeza ni papa donc ezaka juste mesa donc ba yeko biso ke na sa ba mbongo na ba milieu za kuna yango ye awa pona futa mbongo ya mesa la tela kata lopango kuno oui kuno na oui na zo biso vérité vous êtes égoïste vous êtes mutu malamu te. Mais ça n'a pas besoin de panique. C'est comme si dans un studio, c'est comme si dans une chambre et salon, c'est comme si dans un canil, on a tourné dans un batol. Papa, ils ont quitté côté où. Papa, il n'y a pas de mots à la bongo. Papa, nous sommes comme ça. Papa, nous sommes de vérité. Oh, nous sommes surtout dans le roi bisoté. Nous sommes de na yote. Nous sommes papa na yo. Papa nanga. Papa nanga, olingo mona papa nanga, na kwa mona papa na yo. Ya ko mona yo, baba hier. Baba hier bozala ka mitema mabe, bolinga avancement ba locataire te. Locataire asa eloko comme ko sele ba calcul. Locataire asomba eloko comme sele ba calcul. Asoma mutuka ba calcul. Abongisa ndako bandisi ndako. Me ba hier bozala ndenge nini? Baba hier mitema mabe bo changer. Baba hier mutema duku yaka na kofuta mongo yo pesa kinga n'importe quoi. Baba hier moko ya soba zolaka baba hier moko na mboko yo. Baba hier pena mboko yo. O mona locataire na ye azana mutuka baba hier akeli enketo. Locataire alataka bien, baba hier akeli enketo. Locataire azana vie à bien, ba na ye bataka bisika bien. Baya okeli eketo na mutema be akomo ko matandako ndako matana gauche ndako matana droite yo soto ko ba problème parce que locataire ça le ko maka malamu surtout soki locataire ça ka sika malamu baya akomi passe surtout kana via locataire baya pardon via baya ngap ne faut somba lopango il faut na somba lopango na ko tote baba locataire ngabongo te ozo traiter mutu moko lokwa neti mutu moko boye oyo penda te aza ennemi na yo donc eza mutu azo futo mbongo bilo mina namona comprendre bilo te baba hier boza ko exagérer eza ni nango boye na teka mesa pamba bayer aye na mouvement aye na luyalu lokola comme si na tongi ndako na kata lopango na ye comme si na te batol comme si na sali boye mais na zo comprendre te ba bayer pour na ni eza boye donc boza mi te mama be baba ya film oyo ete ya bino baba ya mitema duku dada yango wana zotia makelele baba ya motema keto baba ya Kinshasa locataire alamba soso te locataire asala business réussir te aya baba paya te locataire asombata moto te mutuka te wana komi kobwakela ye bambwakela wana komi koluka matandako film oyo eza kitoko mabayer na pabayer film oyo ete ya bino mais pe fongo la porte monsieur bazolanda ngani nango fongo la porte ya bombanga ni nango zoleka bomba kanga porte bomba bazolanda ngai nanango azolanda runo est-ce que ba conseil apesa ki epesi retour est-ce que pa bayer atidelie ba voyou ba betaye tolanda film oyo na bokebi nyonso ba fidedia na ba fidedia na nyonso fidèle d'histoire yango yo bozota la to bozota te misiko tomboka te est-ce que monimo moko mukuse ya moroboy ya mukuse na monete film moi muke moko muke azobenga maruno docteur abolingo moi ça dans la courage ya ko supprimer ba contact non surtout moi ça ayebi si moi ça na supprimer ba contact na nga non surtout moi ça na zoba il faut vraiment moi ça te faire ces leçons tala penda talanga ba poche nanga moi sinanga kati ba poche nanga nyoso mbongo nanga nyoso tu ya ndako mo sanga za kozwa pona mama suwana azo pesa ba conseil ya mabe to lukaye to kende boye mibali oyo runo azo pesa basi na bango ba conseil ba la de runo moko azo déclarer à lobby
mwasi na ye toboli ba poche ayibi bambongo na ye nyonso mosusu azo déclarer alobi mwasi na ngai asiprouve ba numéro sorti ya basi na ngai ya kala. Donc yo pesi basi na bango ba conseil. Oui monsieur tokende tolongana no awa bawe koya tolongana abon na ebisa yo tokende quelque part pardon ya memanga te pa na yo memanga ta n'importe quel endroit na longana no awa kokoya awa za nzinga tokende na ko expliquer OK d'accord tokende donc monsieur za bongo naza docteur a bolingo mibalo somona na bazo mateta ka basi na bango bazo nyokola ka basi na bango. Non apesi moka ba conseil na pesi moka ba conseil ba sapo ke ba gérer bolingo na bango na pandite ya mabeni ninga na sali gebi sanga mabeni na sali bazo lukanga na sali na pesi ka basi mo ba conseil o kabela ka moi cité oza na mbongo na moni yebi sanga o sa tiko nini nazo contenir sur le côté nako démissionner nako yaso docteur abolingo te na boy ba problème na bona père de fille na pona docteur abolingo d'accord docteur abolingo a dit démissionner monsieur vous êtes marié moi sinon wana apenda ko ezandaka ba problème awa na ndako eza koyinda runo o fiancé nanga mais ebi na trompaka ye balebele na tu ko tromper quelques semaines a tsulikaki a pardonner nga mais na minute oyo tozi sur ba problème lisusu na tromper pe lisusu mais na lingaka ye donc aza moi so venir soutenir nga mingi do lingaka nani mwasi na oui na lingaka ye donc mwasi ndo zo passer fina mobimba yango zo tromper ye mwasi oyo pende yo lingaka motema yango zo tromper ye donc yo pende zo besa lingaka ye ozo kosa vraiment yo moko ozo jouer yo moko soki ezalaki nga soki olobika pardonner yo nga na ko pardonner yo te basi mosusu baza courageuse soki okosaki nga naza kojure epa na nzambe nakokata mutu na yo krani na yo na kati yango mpe napesi yango na gouvernement basalela yango monima balakisa bato te mobali oyo aza mokosi aza infidèle yango nde eloko na kosala soki ezalaki nga désolé vraiment merci koloba te ke na kosala yango ne nalobi pete ke mwasi na sala nga loba ndeza nga soki nazalaki mwasi na yo oyo anyokomi mpo na yo abundi mpo na yo koma boye mpe ozo trompe ye eza kitoko te o eza kitoko te bino mibali bolukaka nini kotelaka mwasi wana boye nazomona pendaki ya kitoko mpe ya bien nazomona ke aza na ta ya bien nazomona mpe ke apesako baconseil ya bien poko mobali azala stable boye fo azala mwasi moko mpe ya bien siko olukaka nini bino mba libanda kuna bokende oluka nini basosusu balibanda kuna bakopesa conseil ya malamu me bakolukaka mbongo ti oui est-ce que telefone tia code oui na tia code oza mot de passe nakoyeba mot de passe na yo est-ce que mwasi opeyi mot de passe na yo ayebi te oui moto oyo kosi alimbisi yo mpe ozobomba mot de passe na yo epa na ye akokanisaka ke ozo trompe ye donc pesa ye telefone na yo longola code bongi pesa ye mot de passe atalaka telefone na yo ekite motema oyebi teke basi balingaka telefone mobali na ye atalaka akota bavideo akoti na gauche akoti na droite atala nani abengaki na sakido eza moko ya consolation ya basi pesa mwasi na yo code ya telefone na yo mot de passe alors yebisanga nasa siko nini mpona récupérer ye naganye motema na ye nalingaka ye nalingaka ye makasi nakosala nyonso mpona ye nayebi te o nayebi te mais meka nano meka nano kozala honnête epa na ye zala honnête meka kozala honnête
Pesa une seconde, pardon. Nayamba t'appelle. Runo aye. Runo docteur ya bolingo. Mibali baza capable ya nyonso. Azana or, mais azolanda bikubuka. Azana mosa taille. Azolanda mosi plat. Azana mosi ya mwindu, alingi ndundu. Oh, bah excuse nanga nyonso to. Pardon, désolé vraiment. Problème te. Elo mo ngana ibisa yo. Pona nini yo soko appelle obimaka libanda. Nayebi. Pona nini ozo sala boy net oyebi loko te. Nayebi ke ozo kosaka mwasi net appelle obimi libanda. Ezo la kisake nano ko changer te. Ezo la kisake ozo ke loba mamba secret nini to vaninga na yo awa. Yo ko yamba appelle libanda. Tala yo. Nazo peso ba conséquence sikoyo. Mais matin no so kate oyambi téléphone oko yamba libanda. Ozo kosa même ngamu na za mwasi na hotel. Siko mwasi na yo. Okosa ndenge nini? Changer. Oh, Seigneur, ça les a que à partir d'aujourd'hui, ceux qui va bénir, yambaka liboso mwasi na yo. Pe lobaka na miss na atala quoi en face, à comprendre que na mutema na yo sona muto za mabete. Donc koko sakalisu te mwasi na yo. Zala maboko pembe. Sokwa maboko na yo. Yango de conseil yo. Merci vraiment. Oh, sauver ngai pa myoba mibali wana. Nga siko sike na zonga o na peso de conseil nzamba pambola yo. Oui, c'est bon. Merci vraiment na yo. Na ko sala oyo lobi nga oui sala o. Film oyo eza kitoko. Ba fidèle film oyo eza goût fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville. Fidèle story partout avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Merci Naba Fidédien. Merci Naba Fidédien Nyanso. Na rendez-vous na bino chaque jour na 15h na Miel la télévision. Merci na rendez-vous na bino chaque jour na 21h na Miel la télévision. Merci na bino nyonso to ba oyo boza ko s'abonner massivement pour na kolanda ba film na biso na Fidèle du Mauvais TV bo s'abonner Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube du moment. Oh, ba papa, ba maman, ba jeune fille, ba ngonion surtout baza ko s'abonner. Ne manquez pas ya ko liker, ne manquez pas ya ko partager ba film oyo esunga yo esunga ba bayer, esunga ba homme infidèle, ba femme ya minoko mabe film oyo za kitoko runo yeyo azonga kana sika na ye ya mosala to mona kape tabayer yeyo tabayer mutazo sala likopa pona kopanda business ya Runo ake ko benga bato oyo Runo apesa ka basi na bango ba conseil po ba panda business ya Runo pa bayer ya mutema mabe pa bayer ya mutema likundu botala pa bayer ya mutema digi Runo pa bayer bas fidèle bobenga Runo kati ya chambre abimate pa bayer ye na moko ya bato bazoluka baboma Runo botala niveau mutema mabe mwana mukebo ye awsala business na peso sunga bato Runo mais tata mutema mabe ya mandefa pembe ya likundu naza awate pona comme ba problème na yeka ko s'excuser pona jour wana nde na lobaki problème ezate aussi si na limbisi yo non yaka na sombelio mesa sika eza vraiment kuna yaka okende otalango osombango journée na sombango lelo yaka eza kuna oui eza kuna ba fidèle babenga Runo abimate Runo
bayere traite bayere ya mutema mabetikanga nasali mosi no mabete yo kobisa conseil mabe pa mosi nanga yaka koto yo zoba tika ngai yo zoba oyo yo pesa basi ya bato ba conseil mabe yo ninango boy ninango tika ye yo boni boko tika ye bongo kange bongo po nini yo oloba nini nina pomme no zanini baye pomme no zanini papa pomme ko za mutema be bongo Johnny koza malamu kota makambo te kokota makambo te o comprendre nga soni na yo penda baye mutema mabe mwana oya muke openda asali yo nini ozo nyokola ye boye ozo mene vidire yo ok yo nde sikomo tozo kota likambango ninango boye mese ninango boye ninango ozo sandaki wa kotourne mamoso asali yo nini bayer asali yo nini ayebisi mosu no vérité ke oza na basi asiprime numéro asali nini crime eza nini conseil eza crime ozo trompe mosu no mpona nini ese mosu eza kitoko te mosu no eza mabe bino mbali boza bongo mpona nini botondaka te olanda na gauche olanda na droite olanda na est olanda na ouest siko asali nini mwana mwasi ya bato apesaka conseil esali nini okosoni te na age na yo olobule oraisonne ostabilize via mwasi na yo kaka kota na gauche kota na droite alakisi ngai ndenge nini nakoki kozala ndenge nakoki kose comporte alakisi ngai yebisa bango boyebisa bango bazonyokole bongo padi bayere nini nango na biso ozotika biso mal à l'aise bopona nini tosali yo nini bayere tosala boye mabe tozongisa boye mabe yo moto ali botosoba lopango na mboka oyo bolongwa siku awa longwa awa nabi longwa bino soto bolongwa yo nazoba na bayere nabi yo bayere longwa yo bina bayere ndoki tala miso bayere longwa bayere longwa bolongwa soni yi tolola yi apole film eza kitoko bafidelia na bafidelia na nyonso na bandako fideli steri yango yo bozotala te nini nango mponi bato batondi boye mwana ngai yebisanga donc na minute nde ozongisi conscience na yo na minute mpenza nde ozongisi conscience donc nazotuna question ozorépondre ngai na question nzambe mpona nini vraiment nakoloba mabe te me mpo nini opesanga mpe nabotama na papa boye papa penda ya boye nzambe opiniri nga bongo mpona nini opesanga bobola opesanga mpe papa oyo azorefléchir te nyonso nazosalaka mpona kozwa relève na ye me azocomprendre te ntango na ntongo boye nzambe aza na solo ya masanga aoti komela papa eza soni mpona yo papa runo koloba bongo te papa naloba bongo te mpona nini yebisanga na 7h boye 7h omeli ya masanga obimia ba 5h na kati ndoke koluka musala ndoka nde osoya sikoyo na sola masanga okotela kati ya ndako oyo okende obanda kosanza ngai runo nabanda kopangwisaka bisanza na yo bapesa malamu te oyo na ntongo bato balamuka bake koluka musala luka ta kope me yoke koluka komela runo namelika mukie mama nayebi ke yo moto ozobunda chaque jour po tolia tomela ofuta ndako me namelika muke me nazoluka place nakoluka mbongo nazwa mbongo pour ke nabanda mwa activité bebe na nga mwana nga mwasi zala kimia nayebi nini nakosala en tout cas nazala soni makasi sikoyo nalobi eki naye komelaka verre ya suka na 6h nameli verre ya suka kobanda 6h ya lelo 6h ya lobi ba 6h nyonso nakomela esu te nasukisika na 6h ya lelo omonika lelo
kaka lelo na pesi vi nanga na Jésus Christ akota kati nanga pardon tu kwa mringa na Jésus Christ ana Jésus Christ amuninga na yo na changer oh lukela nga pasteur mokate yanga lukela nga pasteur mokate yanga o na changer na yamba Yesu Masia na koma nga kobeta ta drum na kati église na za dumer ah mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban so beaucoup sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel basala la yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle le DG, le PDG, le grand homme d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster entreprise na yo. Vous avez une maison na yo. Vous avez une entreprise na yo. Vous avez une société na yo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base na yo honneur, base image, balobela, d'activité na yo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour
en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle d'Immove Production. Nous serons là. Nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes. Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango. Contactez Fidèle d'Immove Production. Fidèle d'Immove Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle d'Immove Production, c'est la réussite de votre business. Film oyo eza kitoko ba Fidèle film oyo eza goût Fidèle story bébé moto moko daza parfum nga moko pe daza parfum te mais na reconnaître ma benanga na lingi vraiment na changer Runo docteur ya bolingo ba conseil zo simba merci na kozonga na yo pardon yamba ba excuse nanga limbisa ngai pe bosana oyebi nalingaka yo mwasi nanga ya vi nanga eza yo nabondeli yo naza vraiment désolé nalaki oke kokoma su te telema Runo docteur ya bolingo yeyo azopesa ba conseil ezo réussir naza loko mote contre yo ndenge lobi na relation nyonso tu bakoma te ezali kokita ezali baproblème ezangaka te mais nalinga natika na vi na ngai epa na yo nazopromettre yo ke nalingaka yo mpe nakoabandone yo te. Ok bébé, je t'aime. Merci chérie nangai. Merci vraiment ya kolimbisa ngai. Nalingaka yo pe. Pe na kolinga yo kaka. Nga pe nalingaka yo chérie. Runo yeyo docteur ya bolingo azongisi bolingo ya bato oyo ebukana yo moto oyo couple zo simba te benganga na téléphone napesa yo numéro ya Runo mais ko remercier na so conseil ki ngai esimbi en tout cas ofongoli miso na nga na makabe belé ya mabe o biso mbai to sala ka basi mais to kanisa to sala ngo eza normal oui kado na memeli yo yango yo ouais mais c'est parfait oui et ça parfois moi kitoko oui ya merci vraiment nambongo ebele boy oui tu as remercier ngande fona remercier yo merci monsieur et ça que na linga continuer sous ba faire oti na linga changer na linga comme la infirmière alors na zotala soki bakondimanga na centre moko boye soki bakozwanga na banda kosala ngata kuna po musala oyo bato bakomuluka ba problème na lingi na tika nga musala oyo pona nini non kotika te oui naza sérieux ifona tika kaka na soko za sérieux na makambo zoloba na kosunga yo vraiment c'est le centre hôpital moko na osalelo yango merci vraiment messieurs Zamba pambolo pona ngai oza pina lipamboli pona nga ngande senga na peso merci mais c'est quand pena peso merci non na merci na ngai ça le moko et c'est remercier vraiment merci messieurs naza ko remercier yo alors yebsanga boni papa na yo papa aza bien ok c'est bien merci mais là au fungoli yango te na fungoli te fungolaka na munoko pesa na fungola munoko te ko tikanga moko na fungola problème ezate merci monsieur
na futi te consultation na futa kite mais na komi tumisa te na ko futa oso futi déjà mbongo futa leke belé depuis na sala na za mbongo aboyete bébé téléphone de sonné téléphone nanga yamba appelle Runo azokisi bolingo téléphone oyo babandeko kende koyamba yango na nsima ndako sone ayebisi mwasi ayamba bafide bia bokomelaka bapesa bino nimero ya Runo docteur ya bolingo azokisa babolingo na bino filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafide bien merci na bafide bien nyonso fide d'histoire yango yo bozotala to bozotala te ndako na yo eza na moto omemeli nga esengo obaloli vi na nga ntango nyonso naza na kote na yo vi na ngai ekomi esengo nakoma mobali moko ya malamu koloba note balanga sheri balangai lebisanga oui 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 nalingi na bala nazimaki ya fiançaye botala bafri ya baconseil ya Runo bato babandaki kobunda butu moi Runo apesi conseil conseil ya Runo eresure mobali azwi décision bala mwasi na ye filme oyo etela fidedien moko filme oyo etela bafidedien ya poto na France na États-Unis d'Amérique na Londres babone nyonso tu ya Fidèle du Mauvais TV na diaspora filme oyo eza pona bino filme oyo na dede yango na bana ya Bumbu bana ya Selembao bana ya Monga Fula enfin nazio bapesi ngai iPhone nazi iPhone Runo azi iPhone bapesi iPhone ndeko na ngai pona kote ayoke na vi oyo yebi kosala sala yango malamu Runo babenganaki na école Runo baboyi kozwa na kati ya centre de santé Runo avandi a penser alobi jamais na kanga maboko te na pesa le meilleur o naza nango tala lelo oyo Runo a bénéficié azui iPhone 17 Pro Max à 2000 et quelques dollars na musala ya conseil Runo azongisi mabala Runo yeyo apesi kimia na mabota ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali tika ke filme oyo ete ayo tika ke filme oyo elamusa yo y a pas de sommité il y a que des sortes de gens fidèles d'histoire toza pe tokozala toujours wana pona bino filme oyo ete abino bandeko na ngai tobosana te s'abonner chaque jour na Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube na bino du moment film oyo na pesi yango epai ya revia Fidèle du Makese mère à Palais Koloba